nous sommes là, bel et bien. Merci. Nabande Konyonso, Bazolanda biso na nga oyo na émission na bino kitoko to solo lango na kata chaîne de référence Congo Suisse TV. Toko ba kolobela bino ko ebisa bino ba masolo ezebele to baki makambo ezebele ya koloba makambo ezebele ya kosala alors toko s'arrêter kaka te ko kita na ba terrain mais toza masolo musu toko ko solo la o ko edifier ba to nyonso o bazolanda biso Katina Mikili. En tout cas, merci Naba Onyoso Bazolanda Biso, merci na Papa John Bless Ozali, Tozo Zanga te kopesa okaba merci na Ozo Sala Katina Biso ah na Congo sous télévision. Merci Papa John Sima Mote maman Micheline bana bazolela tozana posa na maman. En tout cas, merci na Onyoso azi occasion ya kolandanga ya kolanda chaîne Oyo Congo sous télévision na bino boza pété bozala toujours scotché. En tout cas, abonnez-vous massivement. Na sima ya caméra tozo na Ose Mido azoti kateko sa musala kitoko o tozo landela azolandela biso ngamoko votre humble servante Rachel Gikanj autrement dit R9 boti kateko landela o kosola masolo o tozo sola mokola lelo ezali masolo ya coutume to yambele bino invité kitoko minene mama Ketia wa ko biso makosolo coutume nini masolo ya coutume mabala tozo zonga pena na temps na biso wana ta archaïque to ba ndenge nini ba mabala ezalaki ndenge nini ba mabala banda ko se passer ndenge nini vraiment ndenge nini tokoyeba lelo ba mabala ezali susu ndenge zaki kalate ba facture combien élevé ba facture ba mibali bazoko kasu vraiment ko balate par rapport ya ba facture par rapport ba coût ya mbongo et comme vraiment ya makasi yango na tozangisa kite ya kolobela yango tobeto kolobela yango pe na biso an émission na biso to solo lango tolobela ka nyonso eza ko bomba te mama Yvette lelo to yambie na émission na biso na plateau na biso Congo Suisse mama Ketia to yambie na émission na biso lelo alobela la biso na tango kala ya zalaka bamboka ndenge ni bamabale banda ko se passer na bamboka yango na le tolobela na likambo ngo malamu mama Yvette oyambi yo boye malamu kati na plateau mama Ketia bonjour maman Rachel nzamba pambola yo mama to sepeli ko yamba yo vraiment na émission ngape na sepeli ndengo invité ngai mama. Oui, maman Ketia, sans plus tarder, toujours puis ça va mbote belé na bana poto na bana nyonso na mikili. En tout cas, vraiment beau continuer quand on a soutenir l'émission na bino to solo lango. Moi na bino o yazali awa azana pesa ba soutien na bino beau continuer vraiment le tolo bla mama bala. Le tolo bla mama Ketia c'est so mama bala. Na temps ya kala mabala ezaki ndenge nini mama Ketia. Na temps ya kala mabala ezalaki ndenge nini. Mabala ekoko zala tozana ba tribu ebele tribu nini oyo koko poser nga question parce que tribu za na coutume nango netinga za mupende na biso ba pende ba na coutume na bango bambala ba na coutume na bango siko to na koloba na répondre selon quelle tribu ko tuna nga question. Quelle tribu te même tolinga atolo ba en général pour toi na Kishasa ba tribu nyonso to sangana donc tozo en général mama Ketia lobe na biso en général na tango kala mabale ezalaki bien mais sikoyo tozo mona to comme toi na impression que mabale komi pasi ba jeune fille lelo ba ko mobala na pasi na tango kala ba mama ba banda obala na âge muke mais lelo mabale komi pasi par rapport ndenge ba parents ba osala ba facture na bango tantôt peut-être moi na ya tanga amati complice ke ba inikin $3000 moi ça $3000 azali moi ça 2500 azali moi ça 1500 azali moi ça 2000 azali et dépendre na famille siko na kala est-ce que ba 2500 wana ba 3000 wana est-ce to yebaki yango pour to bando bala na ba symbole te mama. Natango kala to yebaka pe dollar te ba parents ba yebaka dollar te zaka ming sera ba Zaïre sera ba franc congolais natango kala moi ça bande ko balama selon coutume que ba otala pe ndenge famille ndenge eza éduqué et de prendre pour l'éducation en famille de moni ba parents ba sala ka facture natango kala ba bi ba obala na makasu moi makasu moi masanga mbila
moi si passé nini akei sikoyo tolingi vraiment expliquer biso ngo pena au fond mama il faut bino bozalaka wana te bozalaka wana msuna bamboka ba village ndenge ni bande ko se passer bande ko bali bazala besoin vraiment ba yebango vraiment au fond. Bon natango akala na biso na coutume na biso babalaka mwasi na makasu na misombi balmet peut-être va coûter $1,500 de battre et dépend de quand on a famille belle famille na famille au ska ko la mwasi o ngana yebi na tango ka mais mwasi penza ba te kaka été pour ceux qui moi ça baila ke pa na e a robot ça un peu famille na été c'est ça qu'on dit que mon bel a juste charge moko o ya sina qui dès le premier jour on dit que l'homme quittera s'attachera. C'est que moi si batte kakaete mais moi si babali sakaye et de dépendre dans ma famille musa ko kenda batte qui moi si musa ko pas bali si moi et dépendre dans ma famille moi si batte kakaete mais moi si bapesa kena mobali o ya senge na libala. Ça veut dire que na bakuti mususu moi ça za lokola pe koli. Oui, d'autres familles d'autres bande ko na mona des fois à facture sur $4,000 on ngana yebi ba camarade nanga $4,000 na kata farti ba cha kombi batie groupe électrogène batie bon yango les okimisa ba mibali musuba ko cha basanya mbele mama Rachel basanya mbele ba VO apasona rape basanya yo mona basanya mbele pe ba ko senga mama ba comment basanya basanya mbele na ba verre na ba 10 litres bidon ma et l'européen ya 1000 francs ko somba poti on ra na facture ba ko senga sac ya loso bakosenga semoule bakosenga 10 bidon mafuta mbila 10 litres ya huile na kata farti menga na tikala omona te etozokola mais na tant autre na ngoma comme senga na ba montre puis bazo exiger montre ça la montre ba peut na combat montre super faut ba taper caché puis ba super ya qualité ya tango ya lelo li papa ba kocha okutu biseke mama bokilo azo pesa komba li papa oye ya lingi menga na yabika tango kala soki basali préparation moi sinama ba kisa ba chambre bango ya libala ba kosomba ndenge ba kokeli mais ayo komi bongo te vraiment komi bongo te mama Rachel ezoka musabiso c'est que komi makambo pe ya ba parents c'est que makambo bango ekoti ba parents ba komi yoka ko voir misa ba voir mana bango so mwana azana mwana na ya mwasi avoir mana ye mama eza c'est no ba parents surtout ba parents o marqué ba tsaka ba fatura bongo o ba kota ba université so akudi sabika futi wa mbonge tiba inika siko komo otinda ba para batika bakotsa suba na bana université ba market ya te na lobite kimisa ba para bakotsa bana na université te or que moi si faut tanga te mama ketia oui ce qui moi c'est botanga to gérer foyer ndeni il faut moi si atanga même ba para ba comprendre peut comme na moment nini to pe na toni notre dernier toza boto ata confinement na muto ba préparation ma bala tout est commis pesant par terre ba projet nous surtout est confiné ici là bataille moko mama Rachel ceux qui ba chaka ma 2000 balongo ata ma 500 ya pour ba bike ba uti na temps pesant ya chômage oso comprendre na sens wana ba moi si faut tanga pour ceux qui atangi te à comprendre ba kamsu na katanda ko libala te fou moi ça tanga. Maman Ketia ba para ba comme ko sala ba facture exagérée na kawana ya ba facture nde bazo sala la bazo ko déborder ba msu ba osenga bango ba écran plasma ata yo moko mama na kawana penza ezaka ba mibali te maman Rachel eso dépendre na ba parents ça dépend msu pas ko senga ne lo moka mkika po mwana kende atika la pepele po ba ka balisaki eso dépendre na ba famille. Pour d'autres familles, sont moi pas que peuple, je paye $600, je ma casse, je dit casé, moi ni c'est grave. Ne fils que pour moi nanae à kende. Donc la maman l'a grâce à ma science. Azanae, moi si malgré toi tanga ba université mais libana kene na facilité moi 2000 de futa ki na ba futa ki libala. Azanda ko papa jino ba vena bango. Est-ce que maman moi so ko bala, o ba ko bala, akoko zala ndenge nini? Moi so ba ko bala. Bon moi so ba o azo mériter libala fa se comporter bien ma Rachel. Libala dépendra pe na mobali. So do bolingani.
ndenge boko lingana ndenge bona ko se comprendre nde parlant mbala mona ke funa bala mwasi nanga elateli comportement famille belle famille ozo respecter bango mwasi ozo komikitisa surtout mbala bala ka mwasi ana komikitisa humilité soki oza nango ha wana ta 5500 mbala bala yo aboya te. Maman Ketia, humilité, balobi la Bible, humilité précède la gloire. Yango nande mibali balukaga. Mibali balingande bongo. Yo bimana oyuma, ya bimane yanki. Ya bimane yanki ya Rachel. Ce gars tu yo zano ka monseigneur. Obila tango akala, bando benga mibali banani. Ba monseigneur. Lelo izala lisuute. Lelo iza totie. Wana mwasa zoba. Mwasa zoba kosa totie. Une femme sage bâtit sa maison. So mbala ti il faut qu'il t'en a zedit. O kiti penza. Lokola maman langa Gaël Massens tita. Ndenga kita kana papa Fabrice. Moi soana boma nga ma Rachel. Moi ska famille kiti ça. Ce qui mbala mati o kiti parler de bon marcher bien. Bible ngoka ezoloba la femme soit soumise mais tout le monde peut ba pasteur maman Ketia ba pasteur balobi bokoko etukendaka coutume wana mabala le mariage coutumier mais ba pasteur balobaka okendaka bokoko te moi ba biloko wana nyoso wana siko pona ba pasteur koloba ni po bango pe babalaka siko bango bakenda opesa coutume ba geste coutumier wana ba pesa rango te côté na ba sota rango. Maman Rachel, nous sommes un servant de Dieu. Bible lobby rendre à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Ce qui pasteur a zobo ya coutume. Mais non cas moi, pour libala osa reconnu na Bible, tout la mise toi bateau ça ka libala coutume. O saka ba o kokena ba église ba commune ça ka sentiment biso bato. Mais libala osa reconnu na Bible, mariage coutumier. C'est ce qui pasteur a boy coutume wana eza coutume ki ya kibondoki ke coutume ka ga bonga ba ngamba ba coutume nde bondoki te to za ba coutume ba katuka ba coutume ebele il faut ba coutume ni pasteur ko boya ya mariage te mariage coutume ba pasteur ba boya ngo te maman Rachel le ba pasteur na intimité pour avant bo kota na religieux bo le kana prédote bo le kina coutumier bo kena civil bo soki na mariage religieux. Maman Ketia balobi ba coutume eza kindoki siko ba pasteur balobaka bokoko yango bango ba mariage coutumier ndeti ba sepela apena nango to ba reza coutume eza kindoki nakawa na mama na ngai. Maman Rachel kaka Bible yango moko elobi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Au tchalepe à mon côté à César n'indimité que ba pasteur ba boya ka coutume ba boya ka mariage coutumier ceux qui ba boya rango nde ba konsam avant oksa mariage religieux il faut les canons na mariage coutumier ba parents ba le ba meli ba droit na bango parlant de beaucoup que pas ba pasteur ba bondeli pona bino na je ne suis pas sûr na ba pasteur ba boya na pe esengo na bango te so ba sala ka bongo. Est-ce que vous pensez que ba sala bongo kasi to lobani o ba sala bongo ba na ignorance maman. Pourquoi ceux qui pasteur a remarqué que na kati ya serre mukamo ko yabi que bo benga fambo ke koyokana c'est que baza d'accord que coutume existaka mais coutume ozo exista coutume makama malamu neti libala oboti neti kana boti mwana nga plamedi ka kese ba moko ngana lelo côté ba ke mariage religieux et ça la maté et ça étape par étape ba pasteur ba boya ka que mariage coutumier ça la raté en tout cas bazoko sabiso et ben na mariage coutumier ceux qui na civil et ceux qui na religieux ndé to kabani na salle. Nathan, oh vraiment maman qui était exactement to komi kaka passe n'a pas confinement sur confinement coronavirus ezo bo mama solo ya kosakana te parce que bomi de anyonso na minute oyo est-ce que vraiment moi si pe o azali moi ça mayele Nathan oyo kokosunga mobali na ye soki abombaki moi si azali moi ça mayele Nathan confinement parce que loko oya ki pe brisque bon tolobaka na ndako moi si nda bombaka il faut gérer ces ala moi si azalaka atiki mobala pesa ye kaka mwanda mwa pendant ko pesa yo moi 500 moins 1000 francs yo liango no surtout te maman Rachel heureusement un franc bombé on ne sait jamais ba o ba bomba ki tende ba olela mais o ba bomba ki
comment m'appelle na banque te pe wa banque esalate peut-être na kata ndaku na kata wacha na kata ba caisse wacha na moto ambeto moi 1000 francs moi 500 mukolo fongola boy omoni et puis si moi quelque chose neti maman nanga be abwaka ate ya biso moi si soko ke wenze bomba kata 500 na mulangi okobeta boko sutuka pe quelques mois pita osepe moi le mo papa sepe nango conseil na basi pe ba bomba maman moi si fa bomba yaya je vis comme trop cher bakabelo balance ba closing ba la kosombelo te sokanda soka pe soka moi $100 à provision yaya bometa moi $10 bometa moi 500 soko me la ratati à 5000 on a posé son bijou mais la ratati à 3000 et dépend de la femme sage moi si face à la sage je me comprends que pour la boye funa beta boye et ça quand on belle micro baso me la basi bilamba te moi si je me faut au milati ça pour aider pièce à la paix à l'aise to comprendre ba bokilo na biso to comprendre bango ke ndenge za boye muto muso za pe muso salaire à 200 soit $100 et yo tele facture à $2000 pour bala moi na moment nini na ton nini HP que non pour savoir que âge bota pesa la nango hein tant de 40 ans pour bota nous on là nous 500 mois ce qui famille mobile à se présenter dans famille en tout cas vraiment ba famille ba parents bon un peu moins un peu compréhensif dans ma facture conseil qu'on peut ça bon deuxième conseil nanga ba jeune fille bon se comporter bien baluka ka nzambe et baluka pardon ka libala pe na prière baluka libala na prière na comportement na façon d'être et puis bibe balinga baso ba eda bango baso ba eda bango surtout basa poto nde ba eda mbel na bango au monde ayebi que tout ça conteneur ngana ocha écran plat ngana tie ventilateur ngana tie boye na kin et bimika ke ko mbala parce mais en réalité moi sinda salaki une femme sage bâtit sa maison bible lobby bazaki na 10 vierges 5 bazaki déjà prête na mafuta na bango 5 ba renverser ba futa na bango tout ça pour ça basi 5 oyo baba ne ko sunga mbel na bango to sunga mibali na biso to sunga ba belle famille na biso ceux qui va payer facture et que ça moi neti mbonga dot ben ndo bimisa mais ba blo mike soki ma oueze moi ça sukali moi makasu moi limite écoutez na ngote ça que na sens que to koma place moko po ba parents bazwa lokumu na nzambe pe azwa lokumu to zongela ba voleur na biso tozongela ba valeur na biso ya biso moko ba africain donc tozongela coutume na biso elobi ke to kitisa ba facture tozala makasi te ba exigeant ya pamba wana koloba ke moi si il faut moi sinanga mwana nanga na tangisa ye mwana nanga za licenciaire mwana nanga boye donc nyoso wana yango na mama Yvette mama Ketia ayebisi biso bien que ba parents bozala exigeant te bozala compréhensif ya koloba ke ba facture ezala exagéré te mama Ketia liloba ya suka parce que to komi vraiment na suka émission na biso liloba ya suka ezakaka ke ba couple o bana préparation en mariage ba associer ka nzambe na première position ceux qui ba associer nzambe même ba tiro facture à 5000 10000 au moins on ka facile mais ceux qui ba associer ka mokili nzoto ke ba mona ngai boko suka na tripé le balanga suka ezali on peut sambote mingi na pasteur na ngai bishop Edith Mboyo na maman Rosine na mobali na ngai Gelbi Lungweni bambote be na maman na ngai Lutala Masensi bambote belé na Nathalie Limolo mosa pembe na poto na papa Dani Mbok na pesi mbote belé na maman na ngai Nicole Kamwinda Jolie Makengwa ni Bokange la pesi pe merci mais na maman Rachel po yende mutasalinga po na yebayo bambote belé église Amos papa Julien Mbolo Congo Suisse nde makambo bande konanga boza bo
Vous s'abonnez massivement à la chaîne. Vous n'avez jamais déçu. Vous avez conseil bien. Na pesi mbote mingi na mokolo chaîne. Nzamba pambola. Ya peso mayele. Ya peso sagesse. On a aussi ngaka sagesse. Nzamba pesa yo kende liboso. Vraiment, li pamboli vous a partage à vie na yo. Couronné zoyote, mabe zoyote, batake zoyote. Ozalaka mutu, ozalaka mukilate, Bambo Tebela, Yannick Kouana, David Kouana, DJ Ba, Ginette Kouana, Bambo Tebela, na bana na nyonso, Église Amos, Mama Passi, Mama Beaboaka. Merci, merci. Merci maman Ketia, maman moko bien, maman moko très gentille. En tout cas, merci, mes remerciements. Na libota nyon soba na CVA. Hein? Église CVA. Na lingi bino mingi, pasteur bienvenu qui kanji na lingi o mingi, mon pasteur a produit ba conseil ebele. Famille nanga, famille qui kanji, famille Lengo, papa John Lengo, papa Mpia Lengo, bisiko zali en tout cas, mon papa otobetani mo masola kati, papa Tati Kanyama, na moi si na maman Ani Kanyama, na pesi bino Bambo Tebele, merci bolanda bien, émission na bino o to solo lango, to lobeli yango, boyoki lolenge nini mama, ketia ebisi biso coutume to zonga na ba coutume na biso, to zonga, to tika ba kambu ya kotaka ba facture ebele en tout cas to zonga, to tala lolenge nini ba papa na biso oya kala ba mama na biso ba bebe ko bala na ba âge moko ya C, mais lelo yo ba mama le komi pasi ba fi ba komi ko telengana ba na net na Kishasa ba fi ba komi bele koloba kutu te mibali ba koma mukie po nini faute ya temps, faute ya mbongo ezate parce que ba facture komi exagéré. Maman qui était aux eloko loba naza eloko koloba na bossa na kiaya mon meilleur ami Bambo Tebele Nathalie Kabouya motema papa docteur Christian Longe na pesi Sarah Mbote Sarah Kabouya aleki tabacheta na gu Charlie Kabouya na pesi ba Tebele en tout cas Congo Suisse eza bien bolandango bozwa maele mso bonda ko satana nango te mais pacha Congo Suisse bozwa maele belé Bambo Tebele na Elisa Mvula Bambo Tebele na famille nanga basemeki nanga lingi bino mingi famille chau ya chau fani na peso mbote na pesi bino Bambo Tebele bana nanga ba plamedi ka kiese Alice ka kiese. Voilà, en tout cas le faute de temps télévision eza radio te quoi to lobby to mobomoni lo lengeni mama Ketia a expliqué biso lo lengeni to ko se comporter biso basi pe to ko se comporter ni po libale ya il faut za ndengeni nezate ka ola tela batu ba kolan ola te ba mini jeep mais yo moko pe comportement na yo eza kitoko te. En tout cas mama Ketia biso ba conseil kitoko. Merci beaucoup. Ne zappez pas non yebisa rabino tout le temps, ne zappez pas, abonnez-vous massivement na sima caméra to moni Ozemido. En tout cas azotikate ko sala musala ne kitoko, réalisateur na biso zo bongisi la biso makambe belé Joël Mola. Mes salutations place aux alliés na bosanité libota la bana nzambe nyonso o baza awa même o baza na Poto na France na Paris na Lyon na moni Audrey na Belgique camarade nanga motema tola mwana na benga yo mwana Poto tongo yayo yangwana. Merci beaucoup na mobali na ye papa Mbo esiko zali ba salutation ebele. Merci. Ne zappez pas. En tout cas nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Je vous dis au revoir, bye.